bino batakare donc pour comme ça normal que la Chine pour bâtir c'est pas succès de quoi est un succès mais tant qu'on côté la bino wande ba kazana succès NN Classico j'ai la qui a celle d'émission à mi makaté biso de bengezel zonga ta YouTube ça d'émission à boyaka mais ma grâce témoin qui a celle d'émission à la qui se voit yi nous dans sur aïe mais na ma fille on va ça quand même ton me dit pour alors comme tout passe affaire comme tout passe j'ai parce que ndenge affaire za kana gel ça nous demande à mouté mais à ça le pas comme si rien n'était na c'est belle Neneya Jaël ayekoloba te mpona libala ya afilora esali nini. Jaël alobi te aposte te esali nini Neneya. Likambo nini yo moni mabe wana? Hein? Oh. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko afilora bapeseli ye mbongo. Mariage coutumier. Jaël Show aye koloba te. Apostango pete. Neneya alobi. Me likambo nini oya mabe Jaël asali na place oyo. Jaël alobi na ite. Ata iye Neneya alobi ke po afilora basololaka mingi na Jaël. Jaël asololaka na afilora koleka bato nyonso. Me lakisi te foya kaka kolobela. Mariage coutumier. O esalami feti te. O ezakaka bakepesa mbongo biloko banini. Siko Jaël awa kolobela ngo na tina nini. Et puis ye Neneya. Alingi siko kolakisa nini d'après ye. D'après ke moninga bali sepela. Do bongo. Tango afilora ayaki poto. Jaël asepelaki te. Asepelaki. Tango afilora azana poto. Jaël na Afrique du Sud. Jaël asombaka ba mega te basolola. Asombaka. Mais asala boni pona afilora. Pourquoi Neneya amoni yango obligatoire? Amoni Jaël amemi lisumu po alobeli makambo ya filora te. Bandeko, tozala bato, tozala banyama te. Nayebi Neneya aza wana. Soki natuni ye akoloba moninga bali sepela. Eske iwana soki eza philosophie na ye ya moninga bali sepela. Yakanisi Jaël akokozala na même avis que ye. Ou bien akokozala même avis que papa Robo. Neti ngai soki moninga bali. Bandana zala moke tina kola boy. Moninga bali. Nga na sepelaka te. Na felicitaka kaka. Na ko sepela pona nini. Nga te muna bali. Moninga mutu abali. Oya koyoka bilengi na bapasi ya mariage yango ya moninga. Hein? Seko Jaël Show. Soki yepe asana philosophie na ye. Moninga bali kara. Sekoyo tamsa beti kara po moninga bali. Na yoki Neneya alobike oya Grace Temo alobelaki. Oya Grace Temo azokota nengi alingi. Mais Grace Temo aza moninga ya Jaël te. Naloba ngo mbala boni. Jaël relation azanango na Grace Temo. Inekima po aluka asala Karine Mokonzi pasi.
ata yebi ke Karine ayokaka ne passe te mais relation eza bongo relation mosusu eza te surtout lokola bakoma kosolola susu na privé na ye na nio Grace Temo po abetelaka ye masolo ya Karine ya yokaka ata ya lokuta mais ye ezosala bien yango baza na relation mais eza te ke soki Jaël alobelaki mariage akoti makambo ya Grace Temo po baza baninga po asepeli na Grace Temo non soki kutu bolobi azosepela na Mese Panzu wana na kondima ata azofinga Mese Panzu wana na kondima Jaël oui aza pe na besoin abala même ekosala 2 jours ba divorcer problème eza te Jaël aza pe na posa akomisa kombo 1 jour abala 1 jour a divorça asa nango posa Jaël akokisaka deja banorme akobota aboti mwana liboso aboti mwana mibale bana baza en bonne santé mibali moyen kosimba bango eza te bango mpe moyen basimba ye eza te alors Jaël rêve na ye eza libala ndeko mwasi oyo rêve ne eza libala siko afilora aza moninga na ye po afilora na Jaël Show baza na bolingo Jaël Show alingaka afilora Jaël Show alingaka Leketchu Jaël Show akoma ennemi ya Karine malingaka Karine mais Grace Temo aza ya ye te akotikalaka mpe kozala ya ye te donc eza bongo siko moninga na ye moto alingaka abali bapeseli ye dot epuis Jaël ayebi ke afilora sabala civil baye kopesele dot na juillet bakosala fete ata bino moko pourquoi Jaël asepela akofélicité même pas Nesengo parce que aza découragé l'équipe nationale bazalaki ebele ye azalaki mwasi ya pamba te na équipe nationale ye na équipe nationale azalaki na grade ya likolo koleka bafille koleka bawadol alors siko bato oyo alekaki na grade oyo azwaka baleki na ye bazobala ye asepela baya poto Jaël asepela soki asepelaki parce que ayebaki oyo bango eza par hasard mais oyo aye poto ya sire mais lokola Jaël akoma na Afrique du Sud akomprendra ke poto eza facile te po aya poto eza eloko ya théorie te alors Jaël Show koma kosepela lisusu même na mokolo lelo soki janvier epoto Jaël akosepela susu te aza kosepela kala libala nde atikala kosepela te na kanisa po modele asepelaki ya Grace Temo ezolakisa ke asepelaka na mabala te bandeko bomoni bapreuve non ekipe indika ntango Grace Temo abali balobaki nini tosepeli moninga na biso abali biso toyaka na bolingo biso tomesani oyo moninga zwi lobi mpe koyenga tala siko Grace Temo abali malika mpe baye kobala ye nsima nango te biso wau mais sikoyo banani babimi babomi bomoni ke basepelaki na bango te bomoni ke ezalaki nango ya lokuta même ikofélicité oyo nga papa Robo na félicitaka de nature bango bafélicité même pas bakosaki basalaki ni sambla bakosanaki
kosala na maloba neti basepeli me na kati ya bandako bafukamaki bazofinga Grace Temo bazosuete Grace Temo libala ekufa bakangi bakimbanzi bazolala nango na makolo lelo oyo nde basepeli ndenge Grace Temo akabwani lelo oyo nde basepeli ndenge Grace Temo akabwani na oya ye mobali me liboso mikolo elekaki ezalaki bongo te bandeko sikoyo baza na esengo Grace Temo akabwani na oya ye mobali ndenge wana te ezomonana eza clair sikoyo Jael Show oya ye afilora abali ya sepeli te mabe nini asali Jael Show aza kaka sincere na ye moko Jael Show aboyi afilora te Jael Show aza na ide ya koboma afilora te Jael Show aza wana te alinga kabwana afilora me akoko sepela te parce que de trop afilora aye poto ya sepelaki na ndenga solo afilora azobota na poto mobali na mopanzi ye azobota mobali azokima na mobali alobelaki maloba soka ndenge nini sikoyo afilora ngo basololaka pe bien basekaka na papa Duki basekaka pe bien me baye kobakisa lisusu mariage coutumier oh sikoyo Jael aya kosepela pourquoi kanda aza nango kanda te aza na kanda moko te na afilora me aboyi na ye kosepela trop de kosepela yango ye azozanga ntango mosusu azokanisa bongo aza kosepela na poto na bango ye poto azoya te azosepela afilora aza na mobali balingani makasi ye mibali bazokima ubia ye akimi bango eske akontinue kosepela aza na droit alakisa oyo réellement asentir na motema na ye nga makambo nalobaka na bino nalobango na bato ebele oyo nazala na bango na bato bamemanga na mariage na bango na makasi balobi na ngai yakako ozosepela te ndenge biso tobali nga bien sûr nga nasepelaka te soki moninga bali na félicité bino esili eza pe te ke na félicité bino na esengo to na mawa na félicité bino kaka félicitation neti moto aganye course eske ntango bato baganyaka formule e ntango na félicitaka bango nga nasepelaka mbongo bazwi tokabula nanga nayinaka bango pe te mpo mokolo akosala accident soko akufi to abukani makolo tokobukana nanga te bandeko tokomprenaka makambo mosusu Jael Show aza na droit totalement avanda na ye asala eloko moko te aposte na ye pe te en plus Jael Show ntango mosusu liberté conditionnelle na ye esilaki azongi na kasho ntango mosusu mikolo ya Grace Temo azwaki liberté soki ya 2 semaines soki ya 1 semaine boyebi te azalaka na 8 mois ou bien 1 année ya prison oh bandeko boboto bondeko esengo tozala malamu Jael Show asepeli te oui bandeko babolingo likambo ya kitoko likambo nini le 1er février ti le 6 février toza na forum botunanga te soki nini ya kitoko yo moto olobaka ke mboka secteur nyonso baokipango na bapaya kote oyo bachinois kote oyo bendie kote kuna bapakistanais alors yaka na forum le 1er février
le 6 février 2022. Kuna okoya na compétence na yo okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Fati Beton. Tala yo ozoloba papa robot olie yango longoli masque. Mais yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum les premiers ti les 6 yo pokolia. En plus bandekono tango tokozwa ba secteur wana bakoteka susu lupango te mais soko yete bapaya bazwa toujours na secteur wana bandekono bakende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na koiko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.